mwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe alona sanya David Nozamba ayebana kitoko kuma mukondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kola pie mapapu masopi mafuta toko kisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus batu oyo balingaka kosalir kombo ya Jésus baliaka na sima kombo ya Yesu lokola bampuku bazolia ye bazofula Jésus soki komi kote moko na moni ke frère atenga mina ko conseil soka boy to ko yaka na plateau apo to beta oui tant que kuta na ye ape 50 mbongo $500 $500 nde kwa tuna sali makasi nyonso tout papa mbongo yo koma combien $4300 mutazo lelela ngai azobenga mo tira apesaki nga $8000 na ye toka ninga na ye ngata 50 francs papa mbongo ajusko kombo mati atie na munoko na ye kombo ale Nazareth na munoko na ye soki même mutabengi ata moleki nzosaka bona zaka na poto obi le Nazareth oh to bien on tala bango même na France to linga bango mati obi tete na yebi ngai ile de $500 comme na 4200 l'espace il y a un mois exactement. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il n'y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazareth.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo e bana monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazareth, 100% chrétienne, toujours aux amis. Andaka ngosima to bandi kolanda papa ceux qui outi parler du peuple aujourd'hui boulevard oui kitaraboy baboka poubelle mo sima nango wana 24 na place ya wana nde bakendeki kotelema atelemisa kito Egypte wana asololi na bango kuna tina moni azongelinga balobi ba mama na balobi s'il faut bâtir $500 ba mama ni ma maman colonel on bazokende mission voilà ba okende zo camion wana il faut bâtir $500 mbongo il faut ça là $2500 la bien bon ça va problème ils étaient to ça la manœuvre to ko sape manœuvre voilà ti atindi $300 nga défi $200 to ko kisi 500 to servir mbongo na biso comme na maboko ne $2500 ça va non servir bango bazokende bazui penzela bon luka carburant otia na camion ba okende sika leko misa $100 na keso ma carburant na te bango pe bazui nzela okende mbongo ko pesa bo na moni eten ndenge azotangela bango mbongo ye azoyo zo mbongo pona biso azolo bazokende ko sola kana bango kuna voilà tant pe asilisi ali to mata camion to zonga na ebisi pe je ma defse na mbongo ka bon yo ovanda lisuna ndako te ngana yete na lembi yo kende tout droit lofu ba colonel wana bazoya so olingi okotana bango na camion bango baza bakonzi mota mbona baza na 4 yo ofanda place ni pe bango nyonso basi tamsu ba olingo te yo kende ka yo moko bakuta wakuna jeno na pezu camion aki na ibisi pe chauffeur ngabi ndenge bato wana bazoya eza bakonzi ke bana biloba loba so ibo melaka masanga omi se maîtriser eza bakonzi mingi ba colonel il faut que ba ndenge ni ozana bato ya mayele bato ya mayele bazala na bango ndenge il faut ko mikitisa tika bango basa pesi bango conseil en bref voilà de hier bi ça va tozo zera bango to la ligne ndi to tika kawa 22h lufu to kota kango 3h na ba camion to kenda azana mais bango batika ki 17h bako kota lufu r ni na la komi 5h na benga bi déjà ba mama ba komi abi non to moi nanu bango tenga bi bozela tam so eza butu mais bazana numéro no chauffeur ba ko benga yo
afandi te ko ba center ba bengi yo tete apo ezani o batongo yo lobby bazoya tina minicho bazoya te kamio ko kufira nzela ni epesinga pasi mukolo mbongo ba ko otomboka kimi mbangu te pa mama batongo ba komina ntese oyebi te o zo problème kamio na ba memaki etutani na dodani na nzela non ki batu balinge bakufa na kipesi na dodani wana kaka batutani wana do kate kote ya se panzani nyoso batu balinge bakufa kutu chauffeur wana babetisi aza na prison bazongi baza deja awa zwa solution luka camion muso otinda yako tosa nini bazongi baza dara kin na Kinshasa zwa solution luka camion muso otinda camion oka seso eza wana eza mala pardon c'est là non donc bato bakendaki lufu camion panzani bazongi baza deja batiki yango po ebebi bazongi lisusu batomboki mabe mais basengi tolukela bango camion na fandi pe mo mke wani appel oui alors maman oyebi ke biso tozawa tozozela camion appel wana na mona yoki tala kutu camion na tambola na mwa mobile nga sali accident camion wana ebebi na minute na za mutu ya ba démarche makolo même ba démarche mo na ko sala mo makote pona luka camion mususu il faut ça makasio ya Gustave zo kande bazo benga bango ba otomboka pona camion to sala ki to kende luka carburant nga $100 mo ezaya to sombe su carburant to supenzela pan to ki to kende côté ya Selemba colonel na fandi kuna nde ya albaike aza tata mwasi ya president woti ko tanga komba batu pa mako aza tata mwasi na ye bango mutu ba kende mission wana to ki to donc mutu azo sa ba kambu na ye azo pakola trafic d'influence apakola bakonzi to memani petit to ki ko koma avant to kota avenir ya ebisibiso kotika a lopango mukonzi bakota ngona loyengete ko sala mabe wa mono kanisa na ego teka SCD ngamo kona nema na malembe ti na koma kuna to sola bengie a droitire ti akikota kuna basololi pe bango na eti esili to monika abimi na porte abengi biso tanga bengi chauffeur pe na camion tourner camion bino nyoso bozana kati bokita biso pe tozana kati na capitaine moko na tokiti na se mama wana koti tango mama wana koti ndesi mayebi biso bokota na ye na biso to fandisi mama wana liboso na chauffeur to bandi kozonga ti to komi gomi koko mote fandaka nye loko ba complicaki bango moko bazo sa démarche na bango na minicho bazokende yo kanga munoko na yo lobelongo te ngai mo ide moko yeli moi jeune fille moko azalaki na boko zabino na epe kande moko yepe colonel ki aza kwangati te mais na condition ya santé ya structure na nzoto na mwanzoto leti président a parlé amemi saki ya mama wana nde tango azoleka na ngabi apatini bonjour moni kotambo na bino eza pe malamu nazwi pe connaissance na présidence ekozala malamu tiki opesanga numéro no ya téléphone mama azalaki musika ayemba tango amoni bosola masolo nini oza impoli yebi te baza bato ya présidence yo kosola bango ndenge nini numéro na bango zosenga oyebi te ta mosusu bango monaki yo nga na ye oteka bango epa na o soki ozotambola na nga komekaka kosala biloko wana tosali bongo mpo nini atomboki na ngai -0 capitaine mo batambolaki bango na il faut koyeba omonisa ye aza civil ayebi balwa na biso te ta mosusu amonikaki bandeko loka mpe baza capitaine yango alataki tene basoda te azalaki mpe tene civil na ye oyebi kaka capitaine yo kobengi ye capitaine aza loko aza wana aza civil faut komonisa ye maleme boma moto mama limbisaka sie nayebaki te loko aza ndeko yo mesie na bango nga mpe nakokota na circuit na o abi komeki osalaka eloko wana lisusu te ngai mama na kosala te jeune fille wana mpe ta amoni boye akei na ye alobi nesu eloko te nde kozonga na ye ntango azongi ayebisi biso tokende natikeli bango chauffeur na camion bazokende na minitio wana 11h nabengi mpe lufu ngadi bato deja babandi koya biso zongi ndako nafandi point bana jeune oyo ya mokolo mbongo wana batindi famille na bango balandinga na ndako abi ndenge ozawa okodeplace lisusu te si foto oyokake bato wana bakomi nsima ezobima soki te toke na yo na la polisi batinga mal à l'aise na ndenge osakana te nafandi na nga mpe po naza moumbu na mbongo ya bato nadefaki tolali nabengi papa apôtre ngai papa apôtre ozomona likambo na miniti oyo naza mal à l'aise awa yo ozalaki kobatela nga na molimo tala bato ndenge bakomi komema ngai sika donc nalingi nakende prison na likambo moko nayebi ntina te soki mama amoni ke démarche eza mabe apesanga mbongo namema mbongo ya bato bamonaka nga na mbongo na bango ekopesa mpasi te nasala démarche nga moko nayebaki te ke ekokóma na basedo ekomi oyo bacolonel na banani na bacapitaine na non nayebaki yango te
oh ça va Gustave makambo na bino ngai pe na yebi yango te nazoyoka kaka ndenge bozoloba. Réponse apesa yenga nazongi pe na nga na fandi nazali na mbongo te bafrana basengi transport nazwi 4 bidons ya 25 litres nake kotekela yango bato ya mafuta basombi yango 1000 francs nga bifrère bozwa kasi ata 3000 nga tika ata na 1000 francs napesa ata bana na ntongo ntango balinga bakende classe baye pe comprendre nga bazwi na bango olie bazwa 3000 bazwi 2000 abite yo tikala na 2000 biso futa wa victoire titokoma bisika tofana bazwi 2000 bake nango ngai pe batikeli nga 2000 tolali na ntongo na bengi lufu kami ekomi nanu te milika mongo ezali donc nga kokende prison yango oyo nazongi nake na ndako nakomi kuna nakuti bango bazosala prière na salon nafandi na nga libanda nabengi mpe basoda oyo toyaka na bango ngame likambo nini boomema nga bino boyebi mama na bino mpe botambolaki na ye mais continue ezomema boye naza wapi na miniti oyo naza wapi nga nanu nde naza papa te mama te makambo so ekwelingi ekolanda nga nani na bambongo ebele ya bato nga papa bozwa solution mama ntango abimi na ndako amoni nga nazolela moyen alobi so eza te bato mpe bazalaki ebele azwi kasaki atie na mopanzi abi lukelanga mbongo $100 ya transport ya kosomba carburant nalandi camion nango nde naozwa $100 napesi ye bakangi ngai saisi na $100 wana mwasi amemi groupe ayotika saisi na 100 po tozongisa 180 na se décharge esili bango bazwi nzela bake nga natikali ntango bakomi lufu bakati relation na ngai balisi bobenga te babengi ngai te koloba Kinshasa bakoma lufu bake na mbongo na ngai $2500 voilà ntango bakomi lufu bakomi obenga États-Unis atindeli bango premier tour $300 atindi deuxième tour $500 mutu bazotinda mbongo wana directeur Mwamba soda garde corps na ye nde alobiki ye directeur Mwamba asoli na Gustave abimisi tobimiseli ye contrat makambo nyonso komitungisa te nsima no tour asimekoza esu mabe te États-Unis mpe ntango eyoki emoni ke nyonso eza bosembo epuis mama paster aza na kati ya mabe eza ya otambola te atindi $500 habite etindela biso lisusu $1500 totika na conscient mpo soki camion ebimi ntango ekozonga nde tokoreantour otindi bacombien nga napesi 2500 plus eutaki États-Unis batindeli 2300 esali $4800 nde bapesi ye azwi 500 atie camion mpe ebimi nga azalaki na nga kuna te natikali ka na Kinshasa mpo natikalaki deteni na mbongo $100 ntango bayei balekani na mutu ntango balongo yalobi natindela ye $400 ya douane kaki nakozwa na miniti oyo wapi na se manevre nazwi $250 ke natinda balobi ke te tika okotinda ngo na lukala bakomi lukala badecharge nsima 51 saki bateki na ndenge na bango tekisaki ya nsima na ndenge na yayebisi ngai 51 saki moko tekama na bame nga tekisaki 10 na lufu nde tosombaka $5 libanda ya lufu toteka lisu $5 te tokoma koteka nde 10 000 abima ede libanda lufu abimi lufu deja aza na nzela azolinga akoma ya mboka biso toza awa mpo biso okotelaka bango bato ya depo topesi bango na 10 000 bapesi biso mbongo cash bango bateki na 11500 nde ntango eye awa baleki nga te bakomi na baskile baye kobenga bi toza awa na baskile awa balingi bapese camion otinda mbongo $500 balobi tokofuta ngabi naza na 250 ya kati ya bon nga naza na 300 tosangisa esali 550 tozwi mbongo wana oyo ya kati atindaki na nkombo ya apotre batinda yango ekwende na Kinshasa awa baskile eza na nzela ya bakongo apotre azwi mbongo awa na Kinshasa aeforme ngai te ti lelo mpe ayebisa ngai te kati nde moto ayebisa ngai ayebisaka etala mbongo batindeli yo $300 mpo bakisa ya kuna ayebisa ngai te mikanda yango mpe bimi nyonso batindi eza na kakokolo na nimero ndenge azwa mbongo nyonso ezali ntango bayo tinda mbongo bango bazwi camion baleki nga wana 3 heures sanke baeforme ngai nalali nayoki kaka na ba 5 heures oza wapi ngabi naza na ndako abibima camion yango nabimi mbango nabima liboso ya lopango camion eza te bake na camion ntina lopango na ye na kapeme oyaka noki naza mpe na kapeme nakomi na kapeme namoni camion bon camion ekomi koto ezonga lisusu kuna sava na ozonga nango ntango mosusu bazali na transport te yango esali boye mpo atiki camion na ye
na mbongo 1500 na caution na loup papa tozokende internet eza ngonga parce que frère Mathiako motala biso lokola dessin animé faut aloba pe en tout mbongo mopesaki eza combien na nyonso tout mbongo topesi po asala démarche ezali 4800 dollars na 4800 dollars 1500 dollars eza nde ya caution so tolongoli 1500 dollars ya caution donc azotika na mbongo kanisa 3300 dollars ya démarche ya kobimisela biso camion sans compter bambonga mikili oyo topesi ya ba 500 donc totindeli mobali ne tokonte wana na mobali bokonte te tokote na nango mais des fois tokonte nyonso soki tozwi oyo totindeli mobali na ye na oyo chauffeur apesaki 400 dollars oyo topesi ngai napesi ye na ye akati apesi esali 550 dollars esi okanisa 950 dollars plus 4800 dollars donc tozozwa biloko moko ya ba 1000 tozwa biloko moko ya ba 1700 soit 750 dollars donc to akoza bambongo na bino neti ba 5000 quelque donc ba 6000 totiaka ba 6000 totiaka ba 6000 so tokalikili yango nyonso 6000 dollars so nafandisi na bimisi kaende eza na simawa tokalikili kosala biloko moko ça va en attendant ozobimisa kaye tobetana masolo na frère Mathieu bimisaka kaye po azaka likambo preuve à l'appui je pense que bozolanda lisolo ndenge ezokende ngai vraiment awa naza kaka kointerprete malobo ezowuta na oyutaki États-Unis nde babengenga babete masolo na oyo papa Gustave akiti ye moko parce que ndenge aza menacé même là nabengaki elobi no ozomona aza vraiment menacé azolela kutu na plateau awa soki topemi ye nde azolelaka mais nkolo asimbi bomoino bato baprometaki bien aimé moto aprometaki akobatele na molimo na mosusu akobatele na mosuni bango wana lelo bazolukisa ye sikoyo na mosuni baboma ye na molimo na mosuni donc allez-y comprendre nga nakoki kobomba mabe te pourquoi nalobi yango parce que ezaka ye te nazwi badossier un peu trop ndeko nalingi frère Mathieu koloba eza ebele nameli trop soki kosenga mpe tokita tozwa ye moko tokokita mais nalingi nalobela bino bandeko eza na ebele bozopesa ata ye moko rapporte te bozopesa boyebake bozopesa mpona bamaboko ya banani mpo lobi bila bosalalaki badepense botindaki ba 8000 na bino ba 6000 na bino ba 10000 dollars na bino bavoitire na bino boye nango na Kinshasa nga na princesse nango yeba te nga vraiment naza na nga innocente mais ntango ezopete ezobeta bakake bozobenga moto liboso nani la princesse pour que tosungama na likambo tala ndenge bato bazobebisa réputation ya le Nazareth kompo liboso azotambola nango nini ya le Nazaréen na ya frère Mathieu allez-y comprendre azolukani kobebisa réputation mosala na nzambe mpo ya boye 10 000 dollars moto apesa po confiance soki andimaki basi travailler c'est parce qu'amonaki otangelaki le Nazaréen ayebi ke sa Tiffany azali mutu moko na ngola nzambe selon ye aza un peu logique sérieuse et puis frère Mathieu toyebi lisolo na ye aza mutu moko eyebani nango awa azali moto nzambe asala ngolu na kokonfie yo mission obosala ndeko mais kotala ndenge toma abatami donc bazofula ndeko bazolia mbongo pe ayebi na ye soki pena bato bayebi koexamine makambo bato bajuriste balanda biso neti le docteur Alfred Coupé salom selon le cœur de Dieu depuis France moto na mibeko akoyebisa biso ke papa bayebaki comment est-ce que yolalaka na mwasi na yo mbetu moko bambongo komi na ba 8000 dollars mosi nazwi ba 8000 dollars ba 6000 ba 5000 mais yo ozoyo bakoyebi te allez-y comprendre ayeba te ndenge nini donc tokolobelela yango mais totuna nano frère Mathieu Badioko nabengaki yo langa nazwi sango nabengi lobi na butu ozalaki très dessus et puis très fâché lo na ntongo ozwi décision ya kokita parce que kombo nongo ezotambola mabe bon mpona nga vraiment bo esali mpasi ya mingi vraiment esali mpasi ya mingi oui omoni biso bamisusu nde toza awa tosalela nzambe mpona intere moko songolo te tosalela nzambe mpona intere moko songolo te bitosalela nzambe parce que apesi biso mosala moto abengi biso so tosalela nzambe so nzambe apambola gloire à Dieu mais yaki donc ozotambola na kombo ya nzambe mais ozoesikoke nsima donc eza malamu oesikoke na kombo ya nzambe na kombo ya bakonzi tout ça parce que babiloko mosusu oyo ezobima awa base epa na ngai moko donc ezolekela ngai ozomona parce que ezala ye apôtre naza koasire bino ezala ye apôtre ezala na mama colonel wana eziasa kutana na kombo wana eza na fille de presse moko donc ya pamba ndozomona ke neti nga naza mutu oyo il faut natambola selon nzambe ntango naya kocomprendre bacomportement papa na ngai moki papa si abongi de ya nzela donc akomi so na posa ya mokili ebele
posa ya biloko posa ya mongo efazala soki nani akoti na vie ne kwate kazala ya mosala nzambe azobanga vraimen ntango akomi na Kinshasa likolo bapaster na Kinshasa oyo aza na posa atonga bandako atonga mituka chere bamona ye tusa ayalandi lokolo epe na mwasi na ye bakomosala voiture na bango parce que biloko oyo ekomeli ndeko oyo tiekomi na niveau est-ce que na yo te okenda makambo okana kutu te na tuna yo est-ce que okokondima bote mposo babiso neti Tiffany azalaka par exemple Tchèque okondima mba moko te te Tiffany nano namoni ata na victoire te ata mwana na kanga dadi ya kaleson te tout ça okobeta bakalkile ebele siko awa euti na monoko na nga te ezouta na monoko na ngai te ata le docteur Alfred moto ayebi mibeko tobenga ato nini oyo ba trafic de fiance ekobima wana docteur Alfred Mutalakisanga et puis tobenga ngo eza nini papa ndenge basali la tourner tobenga ngo nini voilà euti na monoko na ye a escroquer ye voilà siko est-ce que yebeli tata na yo na makambo to lisolo ya zamta liboso abetango bon mpona ngai eloko vomesali ke na se retirer par rapport eza yango wana eza nini eza makambo ya escroquerie oyo tu vois parce que même nga moko bando betela masolo na ndima na epa nga bina ebeli apôtre bongo te tala kutu comme peuvent tana iko se retirer à cause ayoko so moi si mona kitasa tout ça bona bona ayoko se retirer mais attends asa papa na ngai tozui ta fa na ebeli tout ça mais na tikala komona ela bilo mote bo soma ngamona tsuki ya moi so les gens na ba vie na ye mais tout ça la biso nzambe parce que na ye kozonga na ye ko découvrir sur le rapport ebele pour bato mingi na ebela nzela na ngai après si ngako bona no mwana ya ye basanga même aventure escroquer même ah oui bato mingi bisu bayebi mais azobe na boka lobo Mathieu alina teka mutu kana ngai basali ngabo tout ça est-ce que apôtre na Kinshasa mutu ka sombi asoma na butu to na no bakumbela bilo so ndaku ba escroquer yango na de voiture na ba escroquer yango parce ngana za mama musu na sana la voyage kana ngai sala nzambe partout na zo ba invitation de pinza mapambo na façon na ngai siko lipopo liona na bomba rapete oza papa na tusa or que bazo lianga cc ba beta biloko na ba mwasi na ye ko ke na biloko ya mokili ba ko musu na place ni ba eliminer na ko potre kutu te la sika botela déjà parce que ba kimana biloko nyoso ba kenanga masa ba la via zéro ba bazo influencer kala ke bazo influencer colonel na colonel na ça tout ça ta bazo ma présidence tout ça il y a la commande présidence mama tifaa utopesa na conseil parce que mtu upesa na conseil umone ko na kuti na en fait vous pas pour témoigner parce que quand la même témoignage j'ai pas quelqu'un qui m'a escroqué toujours pas la même couple donc parce que si voilà Tiffany tala mutu net apporte bande ko mo ngite papa la mtema na be batumba ba document na nga oyo baelame na ngai ba acte de décès permis d'inhumation na ba procès verbal na nga oyo l'état epesanga na ba passeport na nga oyo za ba visa papa je sais batumbi yango et puis ake azo ba bandi ba criminel ba lutsaba ko manga ba bandi ba ko ba no atuka frère moto sula na bien ba no sa bi père ke ba na mère la bina ko na père ba pesi su pato bo mayo mais simbati de que pour ngai et puis ça na passe natali de ce que passer la pousse qui a monté mais si ko le na ki pende ba betela pa mama kati papa zotambo kana témoignage no kutu alina sala ouvrage kwa teka yango bon akosala ouvrage pour ma parce que ngai na ye to kuta na makamazani na sabu nganzela na se retirer na ngai makama témoignage na ngai e engagé na moko na pesa mutu moko te charge que te tala do eza histoire on ma pesa eza histoire moko te sali makona ko luka mbongo eza histoire o eza gratuit pour le moment nazoteka ni témoignage loko moko na te même na limazela ba futa mbongo te ba bazotala ko ofele donc la salle a sorti livre tout ça et tout ça là délivrance dans ngai muta délivrance nzambe yemoko na est-ce que epi ke mama kacha ebisinga pe que ezaka ka bango moko te za bande comme susu oyo bazolela na poto oyo na ba Londres wana oyo couple zo sala musala ezo ta musala ya ko benda ba tupenda ko fula bango bazolia ndeto zo bisa bato tamo mutu azobima na kombo ya kingani elo mususu avant ose profela mutu wana soma la source benga mutuna parce que ça fait que la une année demi voilà na porte na porte te akoma na vie et puis la déclarer yango devant famille nga
même devant pour amener na auditorat après pour que la biloko akangisa baké ko funda ba lobi na zo tambola na basoda ya présidence na ya demia batterie ba bête bango massas nga ba ko luka ngai na passer ba vie de juste comme criminel bandit et reste na gloire à Dieu et ça quand même bazar ka kuna ba auditorat ba yinga ba benga ba informer ngai na mona ko se présenter et ça m'a remonté de l'autre côté, ils sont tout cassés, vous avez pas tout mabé. N'a pas ça qui devant auditeur et puis inspecteur, agent major et puis colonel. N'a pas si bango kobanda lelo na tiknyos. Mais là, le bossage sera notre débat non, montre on ta comme na ville. On dit quel bango nyos. Na tiki tout ba tout. Na ba de la vie na nga zéro. Na tikala ki na pantalon moko. Na body moko et bien la tête. Na il va voir l'église quelque part. Ce qui au mon frère Mathieu, ça fait même d'autres qui s'engagent en les caté na émission. Bon tout na ngana tikala kimia motema o mukia o na bomba makambu ebele ya. Ebele na samba ka makambu o bino bozoko ko kitisela nga bo tout na kanga te bo kenda merci na bato bazonga ka para nga bato na mama Tiffany ni na kutana pasteur boy o conseiller ngani mama Tiffany misusu nga moko mutu akota ka contact na pasteur na yebi ke na katikati nazo samba makambu elekeli nga kilo bana na nzambe bo mitia pe nesika na nga na zape mwana ya bato la princesse Akolo frère Mathieu alekate parce que abandela qui vit à zéro azala kete ne lamba ya koleka na ngote ko yo sala émission nana kangisa ki tata na ye na couple wana bakangisa ye bakoma kolukise na mutu akoma ko conseiller papa tika nzamba yebi oyaki maboko pamba ozonga maboko pamba bandela vie à zéro tika makamba baleta wana to tika to boma yango mais ezo la ezo continuer toujours et puis la komo na ngai ezo continuer tuba buzoba parce ngamo na za a soki mutu même na poto alobio matin na benga ka senga mbongo asali wana kosi ngai soki mutu na problème soko sunga to sunga na biso facilement au moins soka belinga gloire à Dieu mais soki na ke komo le nazale zo tende komo na ngai zo tende batu bazo tambola na komo na biso voilà donc et ça le moment de que ça salité na ya ba ça malamu te tu mets de ma baku c'est pas bien oui même à le prophète Bruno azape na kapeka escroquerie ya bon bangal ba escroquer église balingi escroquer église toujours écouter makambo ba kombo mama ba tanga kawana moyena le bonabino ezate mais to songa na nous bien aimé sikoyo tokei ba preuve ezali yango yo mais to ngino to songa to tuna na minute yo sko osuki wa parce que to komi na suka oui na minute to suka ki na calcul ki ya ba webi montant o te bino na bango bosuko kabwan bo pesa ba mbongo après côté ka ciment na moni lisusu mbongo te bala teki sima yo moto ngai na teki sima mama bengi nga na nda voilà to sala calcul na colonel na sala ki président avant que na zonga kuna na benga ki mama ya kati o ya defsa ki biso 600 pour na 900 na pesi $900 na ye na bengi jeune ya defsa ki ngambo 1,500,000 na bengi na zongi seli pe mbongo na ye o etikala ki a bengi États-Unis si bango Gustave azoto sangai te donc na minute oyo so Gustave amona ni bisika na salite ça va lobi biso ne to kokutana nde États-Unis bangi et tout ninga bi Gustave oza ngabi na zana ndako bi mama zo tomboka poto lukelo kimi akune siko zali kende ka bosa kaliki le mbongo na ye oyo yebi eza wana pesa ye ngabi na yebi mbongo na ye mususu ezate azobenga ngande na futa bango musala basali mais na yebi mbongo na ye ezate bi kende ngabi yakati etation na moni mama na onga na omona na koke na mbongo lisusu kuna te nde na kini na mbongo na ozonga lisusu te abite zonga po epeso mabete nde na yaki okitsa motema mokolo oyo basepelaki coupe avant ke tokota coupe oyo tolekanaki na bapernati dimanche wana nde nayebisi mama nakoya te toosepela match na biso nakoya lendi abi sava yaka lendi kokoma na nga nakomi nakuti priere nakoti mpe na salon po papa asalaka priere nde na ntongo na salon na ye nakoti basali priere esili namoni mama bimi napesi bonjour aboyi kondima bana mpe bazala mama pasteur colonel kobima ne ntango abimi kozonga na ye bana bazalaki na ndako babimi etikali kaka ngai na pasteur nayebisi pasteur ngabi makambo mama azosala nga eza malamu te omoni mosala onosala eza ya ngai te epuis tomona eza ya bino na ntuni na minute oyo vi na oyo eza ndenge nini wana sécurité tout ça naza na insécurité mpo ntango ya kati afundi ye na audito na nani na capel aprononce yango alobi ke ndenge tosambi awa nga na yo tokolukana nde epesaki nga so basambi bakangisaki apôtre bakangisaki colonel ya kati asalisaki plainte
bakangisa colonel a détaillé biso mbongo nyonso 8305 dollars oyo alobi asali na dépense ya camion lufu ti Kinshasa mais nayebi te bato basombaka ciment basi basala dépense oyo ya 8305 dollars ya tozwi camion ya Angola na sengi papier wana pesa po mbongo ebima oyo tozwi 700 dollars alobi adefaki yango epai ya tamwasi ya mama ya président 500 dollars oyo soit disant azoki pa colonel yango nayebi ete 800 dollars oyo alobi afutaki na baskile biso yebi tofutaki nde 500 mais ye adeside ezaki 855 dollars mpona kobanga na ndako na misa agenue nde nazopesa mbongo wana azokana nga na ndako ngai ye na apôtre apesi ata liloba moko so atike tika mwana boye alobeki eloko te bato bange babati na molimo na mosuni namoni ke kobanga na ndako naza eza ndako ya colonel nakokufa na masasi awo mama naopesa bagenu eza ya Jésus Christ mais nga na bagenu ya Jésus Christ mais na bangi oyo nazopesa oui avant na misa genu naloba eloko wana olobi nini ngai bagenu eza ya Jésus Christ mais balobi topesa yango mutu te topesa yango na Nzambe mais mpo nobanga aliwe epa nawo natie na se elimbisanga na za mwana na miso apôtre pa te apôtre alali na divan mwana fongoli miso mwana pe azali avant kana nga noyebisa apôtre nga bimama azotomboka nango osala oba merci je pense que tout banana mokobenga bato basombaki numéro ne 10 dollars soit disant za nani aza mama oyo asalaka na guichet unique mama oyo asalaka na guichet unique mama Jetu ye nazali ndeko ya président nde bayebisaki nga numéro yango tozwi yango tobenga yango nanu toyeba biso mpe tozwaka relation ok tozomeka kobenga nanu tobenga nanu numéro yango opesi numéro yango pa ya frère Mathieu mikana kobenga toyeba nanu biso mpe tozwa pele biso barelation eza makambo yoki okomi na kanani nani nakomi yango mama Jetu rais bino makambo oluka na mokilo bokoma mosika alo mama Jetu eza mama Jetu eza nani s'il vous plaît eza aimé hein allô oui est-ce que oyebi ke numéro na yo na kombo na yo bazotambola nango balobi ke yo oza ndeko ya président bazozwa bambongo na kombo na yo bazolukisa yo yebi yango numéro na oyo batekeli yango mutu balobi mutu atekeli nani ateki numéro oui bon nayebi na biro nde batekaki yango te mutu apesaki nga yango ezalaki mama colonel Jetu yo salaka wapi yo salaka wapi mama otangaka me numéro na yo batekeli yango mutu na 10 dollars balobi ke yo osalaka na présidence bazoescroke bato na kombo na numéro na yo toza nango awa toza atokangi numéro na yo toyebi place oza atokimi place oza toyebi place oza baza koescroke bato na numéro na yo baotekela yango bato 10 dollars donc eza réseau na bino d'accord lokola oza enregistré na Tigo biso mpe bato ya Tigo déjà toza toyebi place oyo ozali lokola numéro na ezali numéro présidence bazoescroke bato bambongo na kombo ya numéro na yo merci mama tokati lokola oza ndeko président te hein oza ndeko ya président te osalaka mpe te lokola osala examen yeba yango ke eza na mutu moko aza proche na yo aza proche ndenge oza en direct ya émission nayebi so vérité oza en direct ya émission badémarche déjà ekobanda d'ici lobi mutu moko atekaka numéro nango na 10 dollars azolia bato mbongo azoescroke bato mbongo merci beaucoup nzambe apambola o. Il paraît qu'elle est cherchée par la police pour un problème. C'est quel problème? Moi, je suis son frère. Oui, tu es son frère. Il y a un dossier ici. Moutoumere Boye a pesi numéro ya ser na yo. A pesi yango koma asombi yango na dit donc nande boza en direct ya émission. Donc oza bato babenge za ndeko ya fi wana albaki ke ba pesi numéro na ye soit disant za ndeko présidente. Donc yo yani ya mbali mtabengi. Donc oza en direct na émission. Ndeko na yo numéro na ye ya mutu aza tout près na ye donc bayeba na mutu ana malamu na maman ngo c'est un maman
Yesi mukolo je sais pas moi si mukolo numéro ayebi mutuana ayebi très bien ayebi aza maman aza colonel ayebi très bien je crois maman ana azu batumbongo belé maintenant plus de combien 8305 dollars. 8305 dollars. Donc sikoyo asala kanenge nini azwa numéro ya ndekono wana alobelaka batu ke ndeko na yo azali nani Leki ya président ye mutu asala kana guichet unique ya nini ya frontière ani ya lufu. Voilà, donc azwa ka numéro oyo ndekono atekaka yango na combien? Oui, ba alobi ke batekelaki numéro oyo na 10 dollars nde ayaki opesela biso ba numéro oyo libanda. Donc c'est un peu ça le compte ça? Madame, s'il vous plaît. Oui. Si azo reconnaître makambo zoro baona te. Yango na lobit, ye azala déjà prête parce que dossier déjà ezo fongama. Ye azala déjà prête parce que tout le monde bezo le kana émission en direct. Soki ayebi likambute aya awa, mpo vanda na mutana to ba commande na ngazo sala makambo. Bopesa ni nani place bozali comme ça na tinda ya wana. Mutu mo alembo ngone avandi na pa na ye, sko bat bazala rasali donc c'est pas bien. Donc toujours pas faire passer mutu noso. Ya fi wana lobi leki na ko ya ana plateau. To yeba soki ya réellement leki na yeba na mutu. To yeba na mutu te to ba osala ye pe ba je. Aye ba sino te lobi ba koki ko boma ye to ko kanga ye pour ba jabu zo be sala na sima numéro na ye. Bon, toujours le kato tenter to parce que to bengi l'apôtre et veut les cater. Place à Zovan n'a pas évité. Te mettez na tenté depuis le blanc, après cette message, et je les caté. Le lopé n'a pas famille n'a pas les caté. Mais tout est canard benga. Maman colonel, moi si naïe. Merci beaucoup. Vous allez toujours brancher. Oui, allô? Allô, bonjour maman. Allô? Allô, bonjour maman colonel. Bonjour, Namio? C'est Ali Tiffany Oya les Nazaréens. Ezali Tiffany Oya journaliste ya les Nazaréens. Kala maman, oza malamu hein? Laza malamu mwana ngai. Papa zawana? Parce que na bande ko benga numéro papa depuis lobi ezo le katé. Na équipe ya bande comme susu ezo le katé. Donc nazali a poto ke mulaite maman nazui rapport moko bato poto ba benginga. Et comme il est 4e rapport nazo zwaka na kanyi tema na kanyi tema mais cette fois-ci batindel ngai ndeko moko uta na poto. Eza na dossier moko ozo salema awa soit disant ba lobi ke baba bambongo mo bini awa ba meli bambongo donc yo mutu ozaki na ba dossier makambwana na beaucoup plus apôtre ande azo le baké aza ya les Nazaréens. Donc ezo sala bien te na nto soko yobi mama Kati. Makambo eza ya lokuta ya wana bayaki kwa lever biso eza ya lokuta eza bongo te yende asalaki ba montage bon toza na justice sikonga na lina tu na mama parce que awa ndeko alobi ke ponga la bi na la yebi toma na koki na ko kita so la sera tana kita parce que ndenge za bo komi makambu ya émission déjà ezo le kan émission ndeko ayi biso numéro moko awa alobi numéro wana yo tsomba kiango na 10 dollars soit disait za numéro ya ndeko ya président de la République comme na ye Jetou maman Jetou ozo reconnaître maman Jetou na yebi eza maman Jetou za ngai. Maman, je te dis, mais numéro au so au qui s'attaque à 10 dollars. On est bien noté. Voilà. Biso numéro 1 le col est bien noté. Tozo le corben na ezo le capete. Mais il y a le cas sur Matango. Allô? Et ça va montage pour la justice. Toza la justice, mais quoi le verdict toza la justice. Nana enlevé bino ponde kwazo ki mabino no butwoli kutu ko enlevé akine le pana biso na les Nazaréens tozo kana kutele kata na ba chaîne a ndo kwazo banga zo lela avant de la biso to enlevé abi ko enlevé ke bozabe pesa ke ba promesse bo rebatele na molimo pe na mosuli mais na minute bo sundole bo comme ko lukisa ende bo sala e mabe omoni muto amalaka ya kaka mabe iko ko lukisa azane na kimia ko sala na moto yende abebi maye ko enlevé biso to na
maman oyo ekomi neti deuxième sujet ya frère Mathieu mpe ezalaki parce que ndenge reconnaître numéro na etika mpe nalobi ke toza na frère Mathieu na plateau en dehors ya frère Mathieu naza sur la dossier na bino mosusu toujours kaka bameme histoire ezaka toujours même histoire ezosalir réputation ya chaîne apôtre aza mosai na nzambe pourquoi na bakoko ya koya na bapiège abo esala bien te na poto nakola nango mpenza na kokebi mpenza bien te mpona oli nimero oyinde eza ya Mathieu mpona oli koma Mathieu bini toza na ye awa toza na Mathieu awa oza na Mathieu problème eza te eza kaka ndenge balandaka ye na makambo lokuta toza na bataopen olineleka kuna na bataopen okoyoka makambo nyonso ndenge bayaki koaleve biso ndenge bazoloba na ndenge ezosalema ye gila azaki complicité na ye garçon na gestapo Gila nde nani allô donc allez-y comprendre voilà donc nayoki voix ya porte aza mopanzi wana baoloba kata donc moto bango babika akoenleve bango c'est ce monsieur ici donc allez-y comprendre oui omoni makambo nango ya levema wana omoni meme na dossier na ngai baobayeki te ngai naza koluka na aleve bango moyo oza soda epuis oza colonel donc un individu moto akoaleve par rapport à quoi ozoma donc eza baje na bango oyo basalaka soki bake bafundi bango ekomi enlèvement mutu neti frère oyo aza mutu ata moko te loko moko te ntango nazolelalela ye akoaleve colonel mama colonel bana baprésident epuis na apôtre oza na barelation na baprésident tout ça partout yo moto obunda soki bitumba oza commando un individu comme frère a levé par rapport à ozoma te oza yango bavantike eza bathéâtre atoki esalinga vraiment mpasi osakana te naza na mbongo te naza na eloko te na banyongo atiki nga nango naza na nyongo ya 1025 dollars nateki tv nateki congélateur nateki groupe nyongo esili te na miniti oyo naza na maboko ya la polisi nafuta mbongo ya bato wana avec intérêt epuis nakokee koaleve ye ndenge nini ye nde azoluka aboma ngai nakima ndako mena 2 semaines nalalaka liso na ndako te kolela te papa je pense que le nazaréen toyebisaka bino ata soki moto wana naliaka mbongo na bango te nga nasengaka bango mbongo na bango te donc après dossier oyo tokozala na dossier wana parce que baza ebele basala nzambe nyonso tu oyo bazokosaka bato na internet sikoyo cette fois-ci faut todevoilaka bango tomettre bango danda parce que ti akati telefone ayoki voix apôtre azobise kata voilà Mathieu maman apôtre abino kata parce que bayebi ke nga kozanaka déjà abaosamba solo nini bien moi so torapela ya masute donc allez-y comprendre bana nzambe nani oh mutu aza kaka mutu akokosala mpe mabe mutu akokoa jetu wana soki mpe soi disant leki ya soki ya président soki mpe na awanganya akoya awa soki aye bokoyeba koma tokoyamba ye na plateau koma te eske makambo yango ekolokana parce que trop c'est trop balati baposo meme bazombouye bato sikoyo yo soki olingi okontinue opesaki bambongo pesa mbongo na ye parce que soki na bino abimisa yango na poisa eza pour que bobengaka ngai lisusu te o asalinga boye o asikokenga boye o asalinga boye soki na bino alekisa combien de personnes oyo ye azosala baje wana azomanipule babiloko wana nayebisi ye voir même ye moko eza vraiment soni cette fois-ci tokolandela makambo wana jusqu'au bout parce que eza vraiment soni papa liloba na suki eza nini liloba nga na suki eza nini boza bandeko ntango bozopesa biso misala ya kosala tozosalaka mpona kolakisa motema malamu me mama eloko alakisi na mbongo bopesaki mpo bobatela biso na pasi toza nango na vi nazomene na bana na ngai mama wana amemi nga na vi na ngai ya pasi atiki nga na nyongo ya 1025 dollars nateki tv nateki groupe naza lisu na mbongo te epuis azoluka bomoi na ngai ke aboma yango nayebi te bozomona ndenge nazolelalela soki temps ezali bobenga ye na banimero na ye ameka kozongisela ngai nafuta banyongo natikala ta kimia naza mobola mutu na pasi nakufela papa nakufela mama nabikela nga moko babotanga mwana ya liboso ka ngai tala na condition na ngai bongo baleki na ngai baobikela ndenge nini merci beaucoup kobanga te mutu mpona kobonga mutu ya likambo ya papa babonga muteka oyeka olobi kaka wana eza intimidation parce que nakati de Mathieu parce que nga moko na Mathieu mama wana asi apesaka rendez-vous par rapport ya makambo oyo elekela ngai apôtre bisika ninga na uta na banda vi tindenge na bima yokuta kutu mutu abetele lisolo te epuis nyama osalaka kaka silo na komi boye est-ce que apôtre akoki vraiment kondima malere nanga apôtre akoki kondima mpenza alelisa ngai matumba bilono nyonso apôtre akoki kotumba badoctrine oyo eza koyo batémoignage na ngai
opo ki pesa mutema be et puis tant que ça on a enlèvement bato basa ma enlèvement eza bango maman la vrai escroc frère Mathieu tika na tuno pe mutuna to bandaki nayo ti tozo tanga a numéro o ya j'ai tout yo vana na ndaka maman colonel oyeba te que comment les arranger tout écoutez ngana yebi que comment maman comment les arranger tout osomona ko tant que ça va dire que j'ai tout on a pas ça peut-être pas compter la danakati donc moi ta ko ya moi ça parce que yebo ba dire que maman pas comment les arranger tout yo éviter comment maman je les arranger tout na yebi kombo ya maman eza j'ai tout si on a pas besoin de kombo kasi ndoi na ye alobi ndoi na ye bakutana na limete période moko bango babotolaki bato bandako na limete bongo ekwelaki ke colonel wana asombaka lupango na ye wana ntango bango baye kobotola batuni colonel yango nani ye bayebisi eke jetu ye ayebisi basoda bazalaka wana bi na ville ya Kinshasa mobimba jetu lokola ngai azali te le reste eza pirate nde ntango bayebisa colonel jetu leki ya rais que mutu ayebi alingi abotolaki lupango eza omona yo colonel jetu nde ye ayebisi bolukisela ngai banda wana balukanaka bamonanaka te nde baye kokutana na circuit ya nsima oyo ntango azoki overse mbongo alobi soki eza ye ekozala malamu azala misu makasi epuis ye na kolinga na confie ye azala pembeni na ngai mpo asalaka mosala nous sommes arrivés à la fin frère Mathilde lobano asuka bon loba suka ezaka boye donc bandeko oyo boza libanda ntango oyebi mutu aye avant nano ya kopesa mutu na confiance neti kopesaki apotre il faut boyeba bolukana na source boyebaki mutu wana à travers mutu mo bosongolo boye na source même ataka manda kopesa confiance mekana kobenga pasi neti toza awa bino boza mosika biso toza awa baoyo bayebi comment mati avivraka bazali otuna ntango ya témoignage bato mibale misato zuma confirmation wana okopesa confiance musu na beki peut-être nzamba alakisi yo via mutu wana la ça va mais kaki oyebi nanu te donc ekalaki bo mutu na sentiment na yo kosala yango lisusu te parce que lelo oyo mati bato bafingisa mame na poto azobafinga na poto aza aescroka bato ok baza koescroke bato na kombo na ngai natia koescroke mutu eloko te nayiba eloko ya mutu te nasengaa mpe mutu meme mbongo te kepesaka mo mpona sala boye non soki prière tosala biso prière normale bible elobi nzambe apesi biso bador gratuit biso topesa yango gratuit topesaka mpo na mbongo te eloko eza ifo bofungola miso mutu nyonso na mutu opesa confiance te avant kopesa mutu confiance lukana mu obandela na source parce que mbongo eza makambo ebele atuka nzambe alola apambola bino epuis nakomisa ndeko nanga mobali kobanga eloko te oza ndeko na biso yebaki ndenge okomi awa tokolandela dosi otina soki tokotika yo te mutu akosala mabe aza te ezala ye mama colonel jetu wana akosala eloko te ezala meme apotre bakosala eloko te donc ndenge nzambe abatela ye nga akobatela mpe yo tokosala bademarshe nyonso tokomi yango ntina suka mutu akoboma kosala mabe aza te bango baleki nzambe te epuis moko eza ya bango te c'est pas que bango nde baza soki banani non l'état ezali epuis nzambe azali nzambe moko envers la justice na epuis esala mosala. Merci, nous sommes arrivés à la fin. La promettais qui maman Cathy que je vais faire quelque chose donc parce que nous salis on a le Nazaréen et puis Vité Nangai le frère Mathieu Badjoko. Je pense que les autres frères n'ont apôtre té à qui ce balbaki le tout cela tout ça tout anal siko na le wana ngala bien mabe nzambe za wa siko e wala tout anal parce que basé belé motini na bamu so ko so azaka na ba ONG so ko so pas on tout na orphelinat bon tout na biso na yebi ba mako mususu osoko moni ete ba déjà que la presse de la timbelier a bien mabayele na ya mabe bo pesi conseil à limite le ko abilo motini na ba mo ba million akimi tout na biso te to bisaka bino baza ba nani hein donc c'est un peu ça dans la belle émission na ngane bandeli 12 disciples à Jésus mutaponela ki bango azaki te Yesu yemo kapona ki bango mais Judas azanga kité ndenge nazopona ba pasteur to ko édifier bino boyeba ke ba Judas ba kozanga te o ba ko bebisa makambo donc on apporte sali et le kitel me belé na meli trop ya lelo na ba kité na ko melate bo limbisa nga sobi tout type no mabaku il faut to dévoiler bino po ezabela bande comme sous o yazo mela mais boyebi te siko banda zo maele tuna siko affaire bo sala na benga na minute tuna esu ka ndenge nini ko ya kolelela nga disute po dossier on a kosuka nga suka na faire eza o so que c'est rapporte ya akoya na ba question bien ya tuna donc c'est un peu ça la tini na nga to koma o ya melela nga ye
Pose à boyo kalikamwa les Nazareth et ko koma siko o moni oneti actualité na yo o koma obenga benga oluka numéro benga ba téléphone o benga o yakanga na yamba yo kuna bangwa kiso comme ça oneti polémique na pesi na mo sujet la ngate tika sujet o doza ko bomisa mo na les Nazareth parce que yo tcha ra porte bisika nyos. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui se payent sur Kumisa Nzambe mais toujours la nelango. Ceux qui se payent sur Tenzama Zora le kum nana na mutu nana bere. Na mabe donc nzamba pambola bino mon bien aimé ko bangate to la la dossier oyo ti place e kokene ko soki na lemba nango to pesa on na bato o baza dispo po ba landela yango muta ko ba mutaza te biso surtout to za bana ya kongata po bomingai yo po kufanoka. Merci beaucoup nzamba pambola donc to respecter nzambe to respecter ba pondi to respecter bato ata mutu simple d'alité ezala na mamboka msusu makambo ezala te onga na za yo ngai toni tomi kitsa nzamba tombola biso. Merci na bandeko bazana biso wana moni papa na biso auti na Belgique aeko tala biso papa na biso oncle Mbukusu donc José Mbuku donc auti depuis Belgique to solane mingi lelo akiti na les Nazaréens soki nzambo sunga to kobeta ta moi 2-3 masolo mpo epesa nkolo lokumu donc na mela lisu mwa mai na ngai parce que na ibande na melaki c'est un peu ça donc talaka na âge na nga zo sambisa makambo eleki nga kilo lobi na lalité donc mutazo lelela ngai azo benga mo dira pesa ki nga $8,000 na njoka ninga na ela ngata 50 francs mais nazo samba mai mbimba ezalaki plein awa esili nzamba pambola bino na lingi bino mingi tozala biso so bana nzambe donc mabeza te donc nazala na kanda te na sikate nazala na normal mais pas si les actes bali pas lukisa ndeko basali mabe mais to landela yango. Merci frère Mathieu dans la réponse dans les mots dîner appel à Benga Kiolobi et Kiti Gelo. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Et puis dans le conseil on fait simplement Kati Koti Kandeko te. La dame a bisengo au CP là qui au pesa 500 et botaki 4,300. Si quoi ah et baby au niveau tikae tu es comme $10,000 non CP là. Donc bon continuer marche na bino kolom taper sur yoye donc bon continuer l'erreur est humaine donc bino bale pour payer l'erreur. Il y a des erreurs, il n'y a pas d'erreur. Donc, vous êtes en famille. Vous continuez à marcher, vous avez une bénédiction. Tellement que vous avez $500, il n'y a pas beaucoup. Donc, on peut essayer de $500 dans moins de 1 mois, 2 mois, à commission 4,200, $300. Alors, vous avez une chance. Et puis, à commission $10,000 en espace, il y a 3 mois. Donc, allez-y comprendre. Grâce à nous, on va continuer à marcher. Si vous voulez continuer, on peut essayer Maman Germaine au Lungu pour qu'il va continuer à motiver $100,000. Merci, c'était juste l'ambiance de l'émission. Ciao. Azamwana motote o akusangai abongwa ni pete bo awangata Nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kike